Bonjour, bonsoir, Ndeko. S'il vous plaît, vidéo na sali pour Ndeko nyonso congolais à RDC. Zwata 5 minutes ya pamba ya vie na yo o se sacrifier pour oyoka vidéo nanga. Comme nanga Ramazani naza personne en situation de handicap na vandi awa na États-Unis. Na bandeko sala na compagnie moko awa ezalaki compagnie adaptée pour na personne vivant avec handicap. Alors na moment ya corona bakangaki compagnie wana. Tamba bakangi compagnie wana comme luka kaka misala na ndenge ba compagnie ordinaire. En tout cas c'était très grave pour moi. Ba compagnie belé ezali awa ba place na banga ko parquer mituka ti okoma na place yo bino bokende ko sala musala eza trajet ya mulai makasi. Et pourtant nga na sala kaka chaise roulante o ezali manuel parce que mutuka nanga ezali adapté te pona komema chaise roulante électrique. Et yango ezosala presque 4 compagnies na meki kosala musala 2-3 mois musala ezokufa 2-3 mois musala ezokufa naye kosala makasi pona luka ndenge nini baoki koadapte lenga mutuka nanga ekoma lokola ya ba personne vivant avec handicap parce que awa mutuka ya handicapé eza trop cher donc ebandi na ba 30 000 ba 60 000 komataliko eza moi passe eza passe makasi pona nga. Donc nakoki te po ba travailler mutuka nanga ekosala 90 jours na mutuka kaka moko. Après il faut na futa ezali trop cher moyena na sala déplacement ekozala te. Donc yango naomona vraiment ke nakomi na suka oyo balobaka na vie ke soki obombeli liboke moto ekopola na ye awa na réseaux sociaux pour que na lancer message yo tango mosusu eoki kokwea na matoi ya première dame ya mboka na biso à travers bato na ye malgré bato bazali aux alentours ya baautorité ya mboka na biso baplaidaka mingi kaka soki ozali influenceur, soki ozali comédien, soki ozali musicien to soki ozali moto moko oyo osalaka ba sport ba joueur ba boxeur wana ekoleka moins facile mais pamba boye eza très compliqué. Donc naza na moya kosala musala te navandi na ndako eleki yango nosengi na ndeko nyonso ya motema malamu oyo oyebi ke ozali pembeni ya première dame, oyebi ke okoki komona maître Gims ya moto oyo aidaka bato pe makasi na daju leki na ye. Soki oyebi ke ozali pembeni ya Océan Tambwe, s'il vous plaît meka kosala eloko kokomisela nga message na ngai pe na bango. Soki pe yo ndeko oyebi ke Nzambe apambola yo ozalaka na situation moko boye, Nzambe afongola banzela vie na yo ekoma en tout cas ndeko luka otianga po en tout cas ça ne va pas. Soki omoni nakomi na niveau ya koya ko plaider boye ce n'est pas facile. Eza facile te na minute oyo naza na mwana na couveuse abotami na 26 semaines 6 mois et quelques. Donc mwasi nanga kozala na ndako pendant 3 mois et demi ou 4 mois akosala te. Donc calcul eza mobulu tokofuta ndako ndenge nini ndeko atako musisa ya humanisme ekatana na mboka na biso, musisa ya mawa ekatama na mboka na biso. Meka komiselanga cri d'alarme nanga epe mama Denise Nyakero epe ya maître Gims epe ya Océan Tambwe na Chancel Mbemba pour que akomiselanga epe ba joueur ya mboka na biso, ba joueur équipe nationale na biso. Nzambe ofungola bino banzela ba carrière na bino, Nzambe ofungola bino banzela ya ba club na bino. Nana eloko na oki ofuta bino te na oki ozongisela bino te mais losambo kaka la justice de Dieu yana. Merci beaucoup.